wale wanja rudia wale viko mafuso wananja zonga wale wanazonga fuso ya tatu ile wale viko arujia ndio warudia njo wale wanarudia bonne fête. Abi kafa sambla bani ba metre wanarudia injo ya 4 ya 5 wanarudia tu batu yote sasa hivi wanasimama hivi. Bonne fête. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi le vôtre, Gradi Mouya, Tremadi, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Bozomon a déjà une expression faciale dans les alliés. Donc, lelo zali mokola basangwa malamu. Donc, lelo esengo ya kosakarate parce que esengeli boye bake mikolo eleki ba kongomani bazalaki kozwa toujours ba mauvaise nouvelle. Donc, basangwa mabe, basangwa pasi, ba botoli, ba koti, ba zui. Et de l'autre côté, na quand ya Kagame bazalaki na esengo na komona comment est-ce que bawane ko sala ba avancer na bango. Mais bisople ba kongomani tozalaki toujours wana toko soutenir bande ko na biso ba FARDC, bande ko na biso ba waza chou. Ndenge kulutu na ngai Timothée le Noir bengaka bango ba waza chou. Donc ba ko lembate yango lelo toye pena na basangwa malamu. Donc bo partager émission oyo parce que ezali ba bonne nouvelle sur ezali kongomani ya solo ko partager nouvelle oyo. Donc pour na ko informer bino déjà pour na betsa bino mitema mingi te le moni déjà na titre auto tcheli bino. Donc ba wazashu ba ningisi Bukavu na journée ya lelo tozali bongo lundi le 3 mars 2025, Bawazashu, Bakotisi panique na Bukavu, précisément na Kantivi. Donc, Massasi et Betty à Bosaganate et Nanga porté disparu. Donc, Nangonga Oyo, Nazo informé bino, Nanga Zomona Nate, Nanga Kimi, Batu Nyoso, accompagné Nanga,
kimi bazomona na te donc yango toye na lombangu to kabola sango malamu oyo basango ya boye kongomani to bombaka yango te donc soki eza na bato mosusu bazali wana mpona kosoutenir misala ya badongolo miso misala ya bapelengendu oyo bakosala ya mabe mpona kokotisa mboka na biso na kozanga kimia biso mpe tozali wana mpona koinforme bino kopesa bino basango comment est-ce que mboka na biso ezali mpe koavance na bandeko na biso bawazalendo mpe bandeko na biso ya FRDC bazali kolala pongi te bazali kofanda kimia te bakomultiplier bastratégie comment est-ce que kimia ekokota na ngambu ya este. Wale wanja rudia wale viko mafuso wananja zonga wale wanazonga fuso ya tatu ile wale viko arujia ndio Warudia njo wale wanarudia. Wanarudia. Bonne fête. He, avi wafa sambla bani wa metre. Wanarudia. Wanarudia. Wanarudia, ndio wale. Bonne fête. Bonne fête. Injo ya 4, ya 5. Habari. Wanarudia batu yote sasa wanasimama hivi. Eh. Bonne fête. Et donc avancer et salami à makasi na wazalendo donc na butu ya lelo potoko matongo ya lundi na ebisabino ezalaki opesi mbwa boyi esika Kagame azali tension matie azolia kaka ba mungu bazopesa zo tafu na ba mungu bazopesa zo tafu na ba makayabu potentiel ya Kagame ezali susu malamu te donc azo risquer même to lali to lamuki to gika sanguke no Kagame asali crise pa daye avant kutu ke to kota na Rwanda wana vraiment to récupérer Rwanda wana Kagame tension za subienti donc tamsuku to simbe kutu te to récupérer kutu te mais yemo aussi nzambe o bakongomani babondelaka nzambe oyo ba père ya ba église de réveil ba ko bondela ba ko luka bobi ke samedi ba père ya ba église de réveil ba sanganaki pe ba église mususu ezalaki culte moko économique donc ba sanganaki bango nyonso na palais du peuple pona ko lukelongi nzambe donc justice ya nzambe ezali la justice de Dieu yana ndebongo biso bakongomani tolobaka la justice de Dieu yana. Donc, avancer salami na tongo ya lelo et je pense que si to koma na pokwa waza chaud ko récupérer Bukavu wana et nanga ko kima na FC na ye mobimba pe ba M23 nyoso ko pakata mbangu po déjà babandi ko pakata mbangu selon ma information oyo to zui biso tia maloba o tozo pesa bino donc mouvement na tongo ya lelo eza mabe ya kosakana te parce que waza baza déterminé na journée ya lelo tito koma lobi Bukavu ezonga na maboko ya bakongomani donc elongwa na maboko ya ba Rwandais ezonga na maboko ya bakongomani tozana kondima ensemble ndenge to simbani na maboko tozoloba même langage to ko récupérer bisika nyonso o banguna na biso bayibi na kobotola yango nazo senga nazo sensibiliser bakongomani nyonso tozala même langage ozali congolais tika ba langage ya Rwanda tika koloba lokola ba Rwandais
tozali kaka na Congo moko. Soko ozali Congolais ya solo solo, okozala na sima ya ba FARDC na biso na sima ya ba wazalendo afin que biso nyonso to célébrer victoire. Victoire o ezali victoire ya ba Kongomani. Et victoire ya ba Kongomani esi ebandi. Nzamba za juste donc bitumba oyo biso tende toke ko tumbola. Biso nde ba ko tumbola biso. Donc Dieu est juste et azana ngambu na biso, azo kote la biso pe azo bumbo la biso. Boyebi que non, même ndenge tozo yoka bat bazoloba que toza infiltré, armée na biso infiltré, mais armée ya Nzambe ezalaka infiltré te. Donc armée ya Nzambe ezalaka infiltré te. Et tokomona ndenge toko célébrer victoire na biso. Donc nazo pesa longonya na ba waza chou ndenge dozo défendre patrie, bango balobi la patrie ou la mort. Donc c'est ngeli kutu soke ko senga bakufa na bango me pona ekolo. Nde na sengi pe na biso ba Kongomani tozala na même attitude, même langage pona ekolo tondimi liwa po to léguer ezali mboka ya malamu na ba génération future. Donc je pense que Kongomani nyonso nouvelle OSP ici bisika bozali na bandako bozolanda biso à travers vos téléphones, à travers vos tablettes, vos télévisions. Donc message ya malamu oyo ngai gradimu ya na yebi bino na tongo aleleza ke ba wazalendo ba ningisi Bukavu ba M23 tout la mwishi ya zaza ba bosani kutu na ba minduki ba sundoli ba kimi parce que affrontement o ba wazalendo ba yenango décision ba wazalendo ba yenango no bisabino wana za décision ya ba 40-45. Donc ils a ba décision moko donc ya kosaka na kutu te. Donc ils a ba décision moko boye o penado ba mwana timba na penado ba ndika pa ba ndike zo sala ba affaire. Donc ils a ba système asika o ba waza ba yenango. Donc félicitations na ba wazalendo Kongomani nyonso tozali sima na bino boyebi ke na niveau diplomatique déjà to longi bitumbao. Donc déjà tous allés dans le bon. Et niveau militaire peu to kondima déjà to okende dans le bon. Bisope ba Gradimouya tous allés wana pona ko bunda na aspect numérique. Donc tous wana tozo bunda na aspect numérique pona ko bebisa maloba nyonso ba presse nyonso yo Kagame na nanga ba futi ba journaliste mike po bachaka makelele ya ba réseaux sociaux yango biso pe tolobi toza ba Kongomani ya solo tokofanda kimia te tokoloba tokocha makelele tolobi 30 ans ekoki Kagame 30 ans ekoki oluki oyibi na Kongo mingi obomi na Kongo mingi 30 ans ekoki Kongomani nyonso telema bisiko zali 30 ans toloba 30 ans ekoki po na Kagame 30 ans ça suffit. Oyibi mingi na Congo, obomi mingi na Congo, makila ya ba Kongomani tangi mingi, katina ya Kagame yango tolobi 30 ans ekoki. Donc biso nyonso ba Congolais tozo déclarer na mbongo makasi 30 ans ekoki pona ndeko Kagame. Donc voilà, sango malamu oto yaki na ngona mokolo ya lelo, tozali wana toujours liso likolo ya liso tokotala ndenge nini ba wazalendo ba ko sala ba avancer et tokozonga toujours pour nous informer bino. Donc merci na ba Kongomani nyonso o ba partager élément o partager yango de façon que to combattre presse ya Kagame, to combattre presse ya nanga ba mona ki bazami kie biso to kokende ko trahir mboka na biso jamais pour na ko kotisa batu mabeba ya ko nyoko la biso tozonga lisusu na colonisation. Donc Congolais akoki kozonga lisusu na colonisation te pe colonisation yango ba nani ba coloniser biso. Mboka lokola Rwanda koki ko coloniser biso jamais. Voilà donc bon partager vidéo oyo pour na kotalisa comment est-ce que Kagame nananga ba pakati mbangu Kagame azokimba mbangu kana ba makayabu na poche ba tiro makayabu na poche pour ernyo sazo liaka de façon que tension na ye ezonga normal. Donc ngala bino tokutani toujours na ba erreur ezali koya pour na ko informer bino comment est-ce que ba wazalendo ba kusala musala pour na ko récupérer Bukavu Goma pe ba ville mususu oyo ba dongolo miso ba ko banza ete ba longi nzoka ba longi te. Alors portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à très bientôt.
Wale wanja rudia, wale viko mafuso wananja zonga, wale wanazonga, wanazonga fuso ya tatu ile. Wale viko warudia, ndio warudia, njo wale wanarudia, wanarudia. Bonne fête. Avi kafa sambla bani wa metre. Wanarudia. Injo ya 4 ya 5 wanarudia tu Batu yote sasa wanasimama hivi. bonne fête. njo zile.